Salut la famille, mbote na bino nyonso o bolinga caché na la famille Bota News à TV vraiment tozawana tozalaka toujours ensemble balobi même moral hein balobi montaki mate hein bitumba o ya bitumba moko makasi bande kolanga balobi bitumba n'écriture balobi yo nani okopusa na pene pene mama belle vie yo nani okoka n'écriture mama belle vie ah ba film bunde zobetama ma belle azo beta batu bakao azo beta batu toro likola ba filmer ezande ya koyinda balobi famille Bota toujours famille Bota vraiment si vous êtes là en tout cas il faut na mona ba j'aime na bino il faut na mona ba commentaire na bino vraiment si faire oh vraiment balobi tokota et ende ya koyinda. Il y a des choses à parler aujourd'hui. Bande kolanga kana loba la bino na ya kapamba te soki nga na yese ke likambo ezali ya koloba bande kolanga balobi analyse moko bio analyse kitoko oto ko sala vraiment na mokona lelo en tout cas bo pesa biso ka chance ya koyoka biso bo pesa chance ya ko tia jama surtout à commenter, à partager et comme il a vraiment bandé collapsonné au bazali la famille Bota tu peux baser la famille Bota te au cas bah c'est pila la biso en tout cas vraiment et comme la bango et que ça a vraiment plaisir balobi au côté pour la première fois abonne-toi au s'abonner cliquer la cloche de notification pour qu'à chaque fois ce qui est vraiment émission la biso et côté comme le directement ah balobi vraiment ah ça ma finga ah vraiment ko fingi za la kate balobi c'est une chaîne éducative tout en pona ko dike kaka ndenge ba comédien bazo ko éduquer masi biso pe tozana pona ko éduquer mas donc ba anti valeur vraiment musika na biso en tout cas ceux qui s'abonner au quotidien au kozala na yo jamais d'ici au kozala la bien ou le bien venir vraiment la quatre chaîne na biso ya famille Bota News à télévision la famille balobi ezande grave balobi pe kuna toujours continuer kaka ko sepa na ba trophée na biso vidéo vraiment il faut kaka to continuer ko chaka ngo parce que vidéo vraiment eza S5 mama belle vie combat ya mama belle vie na ba film ki to ko azali ko komela biso bande kolanga balobi my brother pe ezo tapé hein ba film les toujours 6 toujours baté ba film tellement eleki ki to ko bande kolanga alors nous sommes là pour na vraiment ko sala o ezali kolobi la ba film ya mama belle vie en tout cas na koyebisa bino likambo nini o vraiment ememinga awa o etinga pona kolobi la ba film oyo o petindinga eloko nini et c'est passé kandi na loba na bino en tout cas bande kolanga eza pasi alors to beta na lisolo moke ya film ndenge nini film la biso eleki en tout cas belle vie non et baté sona bengi nani la famille est-ce que bon moi te que belle photo changer combo photo luka combo o eleki poutine de l'écriture est-ce que bon moi on te que photo changer combo tout le combo est supérieur ya combo oyo parce que belle vie a commenté mais na ebité son koloba azo pasola nde écriture ba ebisio yaya poutine azo bomande na écriture azo bomba ba voisin attention et comme kaka o ba film la bini le yaya non le ballon était parti au fond la bombe non parce que il a parlé il faut tout loba faut tout beta ma solo on ngizo kende toi non la film bandi ko nga boza toujours branché balobi zala toujours branché yoka li solo o eza li solo ni na ko beta la bino to katina suka bandi ko nga to ko comprendre eloko nini vraiment na ko loba awa to moni ba ndeko la biso to tient profil to moni bango vraiment en tout cas tout le bassou bravo vraiment intégrable le but en tout cas zo beta ndé ya ko beta en tout cas zo jouer kitoko ce que tient la rôle ya moi qui un poli tegrazali au tient un rôle ya moi la malamu azali au tient un rôle aza polyvalente quoi donc partout zo chazo kende babi la misala mama belle vie Alex Raban il faut boza la polyvalente de beaucoup quand misika moko te faut boza la parole mususu parce que lelo ko oza na rôle na yo espace ezate me babengelo na rôle mususu pour oza polyvalent jouer kana ba rôle ebele alors c'est vraiment très important ya ko oza na ba rôle ebele biso ba oyo en tout cas et ba ya pardon excusez-moi et il est vraiment très important bande ko nga ikandi na ndeko koloba très important ya ko jouer ba rôle ebele ba comédien na biso ba jouer ka ba rôle ebele différents rôles quoi ba kangama la rôle mon côté parce que
okoki kobengama partout à travers nini na yo rôle na yo. Alors la famille, tout le monde est Poutine vraiment à côté Tegra, tout le monde est gagné à zobeta na My Brother. Alors film moko ya passé, film moko émotion. Kakandi na olo balabino film oh ça fait très mal bande kolanga. Alors la famille, tout la dernière partie parce que maman déjà a lancé maman déjà lancé déjà film à Sika. Alors balobi lelo nde eza lelo babi leonjo balobaka leonjo et lelo nde lelo vraiment bande kolanga. Tokende ko finir la film la qui donc, autre salut côté la belle TV My Border, baby My Border, un border nanga, grand frère Yaya nanga pardon, Ndekolanga mobali pardon frère. Donc il filme moko kitoko. En tout cas Ndekolanga lelo vraiment tous alana pour consommer film épisode ya souka, balobi épisode ya souka. Balobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement dans tous alana vraiment pour na couvrir pour na kozala wana pour na soutenir maman Belvi quand il a patronat et puis actrice na biso mosusu. Voilà la famille. En tout cas toto betali solo na muki a film kandi na lobela bino to moni ndenge nini Omari basali Tegra yena mwasi ne Karine. En tout cas jar ya bato quoi Omari bazali parce que Omar a joué neka scène to tenir regarder mais jar ya bato lokola Omari la vie normale bazali jar lokola maman la biso Karine bazali jar lokola Tegra jar lokola mutu nyonso o incarner rôle na kata ya film la biso. En tout cas bazali bazangité la famille bazangité bazali yengo na belle vie azwa ko décortiquer biso nde na lobaka azwa ko biso ba biloko moko boy oyo vraiment ezo sunga communauté congolaise ezo sunga biso mabota na biso tozolanda vraiment ensemble ezo sala ke bana ba comprendre kama makambo pe o eza éducatif ça fait du bien vraiment la famille. Merci beaucoup na binonyo so botiraka attention na kata chaîne na Belle Vie TV vraiment o bozo consommer ba film bozo talango à chaque fois zo poster malgré berrer na biso malgré berrer ya ba comédien topé ya batu nyonso o toza ya mokili o na loba parce que mutazangi erreur azate même nga on loba la bino na za berrer. Alors Belle Vie kandi malgré nyonso aza toujours Poutine. Mais qui Poutine naie, il faut te soutenir ye bande kolanga parce que comment ba film le kola ba My Brother oyo ba film la toujours sur des rival ba film toujours qui na ko silisa ozo sentir que ba film moko kitoko donc il y a pas match il y a pas match donc concurrence ezate o sentir que lève la maman Belle Vie eza toujours du kolo bande kolanga. Alors biso ba toto linga kai biso ba toto zolanda eta nyonso toujours défendre pourquoi pas tobeta masolo ya film tokota vraiment mozindo na masolo ya film bande kolanga tokota ka totalaka topanza film na Belle Vie ba film mo kitoko bande kolanga film mo kitoko vraiment. En tout cas tozobeta masolo o ezali masolo ya film ndenge nini mama Karine basali bango mibali na mobali na ye basali Tegra. Et puis conseil ezanimi ba maman nde mtabota abombaka mwana. Maman il faut protéger l'enfant. Au moins ba papa ba papa nde bazana ba kif bazana ba kif yaya. Au moins mutali boma ba che zemba sente avant dina zemie 9 mois na balabala. Bon moi pe mutali boma boti beaucoup moi niveau azolenge la mwana na ye même mutali boma pour vous dire que maman aza maman. Maman za maman, je vous dis la famille. Maman a différent na papa. Alors, ils ont laissé mon nene au belve pesibiso na ba maman o lelo basundula kabana asunduli mwana na ye atiki mwana na ye pa mutu moko be quelqu'un aboko lele mwana ya ke na ko sala vie autopake ko luka vie ya. C'est très important. Ya ko vendre la bana biso. C'est très très important bande kolangai. Quelle que soit difficulté, quelle que soit passé, quel que soit nyoso do vivre bande kolanga. Les cas. Oh, les cas. En tout cas, vraiment, film oyo. Na ebite bande kolanga. Na ebite so bozo mona nde na zolo ba bebe émotion nga na zala na kata film oyo. Oyebi nande histoire ezo kende. En tout cas, bravo à maman Mélina.
bravo vraiment Papa Blaise nandinga recevoir message yango ozo sentir que ben émotion moko boy oh ils a vraiment que ils a réel okoki ko s'attendre te que ils a filmé oh non 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 en tout cas boyebi ko jouer vraiment merci beaucoup na bino nyonso oh bo participer toyebi ke film plutôt si la lelo en tout cas to consommer to kota bande ko ngai alors toyoki lelo yo bafilme bavi ndenge ezoleka ka nde tokomaka tokomi na baposte bato bakomi baposte balobi film eleki bafilme oyo ndenge ezoleka donc film ya kitoko nini meilleur film nde batiaka bavote quoi meilleur film de l'année meilleur film oyo tozomona eza film nini batieti mo batitre alors il y a motu moko ya bangambo bavoisin akomi alobi bafilme oyo bosalaka chaque jour moye boye bafilme ya kitoko eza te tellement bosalaka sala bafilme bozozwa en désordre ezoyeba na position te bomona filme ya kitoko ndenge oyebi na sekaki eya na commentaire mosusu atiaki kutu na bosani puis je me suis dit eya na bato mosusu bayoka soni te nga so mpasi nazalaki vena babaku me nayokaka soni ata kokommente babiloko moko ya belle vie surtout ya bafilme ndenge nayoka soni moko okoki kozwa ide te parce que belle vie azobeta azofrappe bino me boza wana kaka so bato bapiblie bafilme ya belle vie bozoya kokoma koma ebele okoyeba bafilme bien ndenge nini kokoma ebele bozo comprendre te faut kokoma avec dosage non eyaki jalousie nde esala bino ki jalousie moni belle vie tema ayebeli youtube ekenda bongo peut-être olemba te olemba pourquoi on dirait utiliser ki momo bokomi kolemba parce que nyonso bafilme qui vous a dit que peut-être olembaka oh eloko tozotala tozozala baleson na biso ya kati tozelaka bafilme biso toke tozala fatigué na kotala bafilme qui vous a dit cela bafilme babi biso tozozelela yango neti épisode ya lelo niveau tozozela yango tomona ndeni baokanga Omar tomona ndenge nye kosuka ndeni mama moseka akoyeba pe vérité na daili ndenge nde bande kolobela mpona tegra ndenge nini mpe kuna Miss Kalunga mpe ndenge akoyoka mpe lisolo nde akibetela mama ya bango ndenge esango ekopanza na Omar na nde bakokanga ye oyebi pression niveau pression toza nango tomona filme da ndenge ekobanda oyebi niveau toza nango aliyo koyebisa biso ke boye en tout cas boaka bato yaya nga so nazalaki bino me nayokaka soni oyo kokomante na bafilme ya belle vie soni mpenza bato baosala bapromotion na babino boye mpe bokomante mpe boyoka soni ko yaya ata babiku sans frontière yango mofu bozala balimite mofu bozala balimite so babengi yo te koya te kokota mpe te balimite mwa moko ezalaka me te mo bozala no bato ya soni te boyokana no soni te mpa na bino soni esi boteka bobwaka na mai ce n'est que normal fo boya koloba boya kosala oyo bosalaka wana mais vraiment en tout cas désolé biso toza na temps na bino te toza na temps bafilme na biso en tout cas la famille toconsommer filme eleli eza épisode na biso ya sika donc épisode ya sika ya suka ya fin tosilisa yango kitoko et puis déjà tokokota na film ya sika oyo ye en tout cas la famille vraiment bravo na biso nyonso tozolanda bafilme bravo mpe na équipe oyo nyonso bajouer film na biso ya my brother nzambe alola apambola bino bandeko na yoka nayaki vraiment kobeta lisolo ya filme na biso filme oyo eza canon na filme toyeba te filme nini oyo ezokoepate la famille kitoko makasi kitoko makasi tolanda Poutine bakolimbisa to bakolimbisa te papa Serge mpe kuna aye kobimisa vérité kaka alobi ke ye nde motu aviola belle vie ya belle vie kolimbisa to kolimbisa te bandeko en tout cas Poutine nzamba pambola yo parce que oza na niveau ya écriture nayebi te so na obenga ngo nini niveau ya écriture moko élevé mama mosala kitoko mpenza mama na ngai yango wana foka bayini bazala foka bayini bazala mpenza bakombatre yo ntina suka me baolonga te to toya bana nzambe donc zéro na bino donc zéro pene ya makasi biso toujours na Poutine balobi oboyi osali mokili na yo tozokoavance toujours na Poutine baécriture ya boye bazwi yango wapi kokoma ya boye bazwi yango wapi babi bozwa bilamba bozwa bagriffe biso totikika na écriture bisou kuna bai bisou